Ah, tu l'as bino full nenge zalaka awa et bané ko supposé voir même bana kelasi et puis ma pango ezan zinga bazaki ba mauvaise odeur. Alors lelo to mona ibongo full o elongwe grâce ya ba kondika ka topé ba notable ya commune ya Kimbontseke ba koma kolobela bango libanda. Alors bazaki bongo mokano ya kolongola full oyo. Koyo grâce ya ba député la biso o to fotaki na Kimbontseke papa Gabriel Mboma asali tout afuti mbongo epa ya batu balongoli fulu oyo sikoyo yango tozomona te fulu oyo esili tokomi koleka mwa muke mais susi na biso ezali ka ya nzela susi pele ezali ya nzela babongisa biso nzela bango badepute biso tofotaki na Kimbontseke awa batikaka Gabriel Mboma ye moko te bango nyonso batelema baloba la différence de Gabriel Mboma pour être finalement il y a vraiment des poules longues mais comment on est comme avec pour les gens des poules la chose on est Gabriel Mboma alors que les gens qui passent que pour la poule parce que c'est là où on poules mais on ne dit pas mon est à et on est poules la manière de faire Gabriel merci. Kimbontseke, c'est la commune la plus peuplée de la République démocratique. Non. Mesdames et messieurs, chers amis internautes sur YouTube, il y a Bicho Podcast. En tout cas, un grand merci à vous pour votre confiance. En tout cas, on a la émission Kubanda et Bandeli. Et puis, Tina Souka, bon conseil toujours pour s'abonner massivement. Ok, Tina cloche à notification. Comme ça, partout aux ala, émission et côté là, découverte avec les Torogaka. Katamon, votre humble serviteur. Watakin fait 4, les lions de la presse congolaise, autrement appelé Exode 1414. On a Sima Caméra, on a ingénieur Doba Sadis à Zambé. Merci pour cette belle image. Ainsi que aussi à notre dé, yem tapé sibiso pe masali geno, ngala binoto mona susu moko alelo. Voilà, chers amis internautes, donc toza awa na district ya Changu, précisément na commune ya Kimbontseke. Et si ko wapina ki bongo l'autre fois kolakisabino babela kibiso fulu oyo ezalaki pena monena kosakala kutute awa na commune ya Kimbontseke précisément na école donc école ya Ahmed Isali. Alors toyaki tolakisaki bino fulu ndenge ezalaki ebele ma toyekomona ba autorité top ba notable ya commune ya Kimbontseke ba meki mukie kozwa bongo solution ya kolongola bongo ya full oyo parce que j'ai exposé bongo bana kelasi bana kotanga sumala muté solo zokote la bango nzinga en tout cas ça pena mabe makasi. Alors tomoni bongo full oyo elongwe. Alors ezana moko oyo azalaki bongo makasi pour que full oyo elongwa tokosolana ye bokomona ye moko ya balobeli ya bana ya Kimbontseke. Alors naza la route deuxième de la République de Sainte-Thérèse à cimetière Kimbontseke. Alors fulango ezalaki awa na pousse la mwa mukie fulango vraiment. Alors lobaka na Congo na biso surtout mingi ana ville province ya Kinshasa tozana ba pandémie ebele Covid-19 si la thèse là et tika lokola malaria et puis tous appels na pandémie autozo bien bongo impox wana ezoya na salité ezoya na ba mauvaise odeur ezoya na ba insalubrité. Alors lokola bazaki bongo ya mokano ya kolongola fulu oyo tondaki awa liboso ya école ya Ahmed Isali bozomona nzinga vers toujours deuxième de la République. Alors et ça le pena malamu mingi ndenge balongoli yango pour que bana kelasi bana tanga malamu kozala bien. Alors mingi pena bana bino TVZA doit être toujours lisu likola lisu tokotambola mo mukie to sur la pena population ndenge balongoli full oyo ne balongoli salité oyo et ça le pena malamu. Alors narolinga to sur la vraiment na bana Kimbontseke bango parce que full oyo ezaki bana rota bango vraiment bo soto ezali pena mabe ko sala la kutute là sur na papa vous avez na malomi mbote papa comment on est papa comment on Jean-Claude Katendi papa Jean-Claude Katendi vandi wapi na fandi kana Kimbontseke
na quartier Mangana, autant dans quartier Mangana. OK. Merci beaucoup quartier Mangana vers route 2e de la République. Fulu oyo ibanda ko sala bino ndenge nini ne bwana mona ngo. Vraiment tonyo komi. C'est grâce à honorable Toane Nasima Awawa. Yende muta sali moi mukebo epo tozwaka moye pe ya ko stationnaka ba mituka po biso mituka e ko makasukuna na sete. Banda batu ya régie des eaux basala misala na bango bakenda na bango. De auto kolo bato kenda na ba 6e année nzela oyo ezalaka boye. Soki batu ba basali bakati na bango basali bakati. De toujours souffrir pendant bande connaissance ba souffrir na transport. Tala so voiture za kitoko. Mais moi to kenda ba centre ville kuna ezate. Banzela bakanga kanga. De tokanga makaka koto yo. De toko mona bina passe. Na banzo zo mona yo moko tala population ndenge tambola na makolo. Pour suite nzela za malamu te. Na yebite soki moto na musu zali okoki ko poser ngai. Merci beaucoup mais full OP bana ko mbete bino makasi teke ba chauffeur hein. Vraiment full les ko mbete biso makasi koleka. Full les ko mbete biso penza. Bo tala full comment était na niveau ya mire. Do passage ezalaki te. Passage venez ezalaki te. Do soki oye bokoti kuna na balabala bokoki ko stationner kuna. Vu que ba 3 pinel sur ezali balongola na nzo mona kaka mon mingi penza ko ezate de passe penza soki ni tete honorable to ebite soki ngaza la ndenge ni tilelo awa bana classe ba vivre na biloko moko penza ko sakana te ba malade biso moko tala ba mama nde bazoko teka donc ezalaki penza donc moi été vraiment nzamba pambola ye na musala o esali pona biso tozoka moi sika pe ya ko telemela. Merci beaucoup Edouard Toloba bozala ba mituka ya kitoko okoko mape centre-ville ben nzela eza malonga te yango bozo suka parce que bosala neni po bokoma bomemaka bato bosala neni yebisa biso non. Bon ndenge za boye tozosala siko na mulongo soki toye to stationner a kuna soki parking wana to tia mwa demi parking wana tondi to biso to stationner kande boye awa to stationner kuna soki elongwe al biso pe susu to kiti kaka bongo nde tozo kosalela. Donc Toloba kobanda quoi armée du Sali si cimetière bokoma ko sala ka cop nga ndengwa donc kobanda armée du Sali ti cimetière cop kaka bongo kaka do day coûte billet za moins cher 300 francs. Hein? Billet eza 300 francs na mutu. Awa 300 francs. Le 300 francs okokanga versement ngo mokoloni. Suite que tu yango to senga na gouvernement atala biso likambo yo. Trop tika nango ya mukuse. Biso awa moyen était avec 300 francs. Pose à 30 000 et 40 000 okango kan. Tala yo moko sonza mingi penza ya kolobezate. Kolo kamna zo koluka mbongo na ye yo moko zo koluka. Donc pas si vraiment makasi. Pas si vraiment makasi. Merci pas si vraiment makasi. Maintenant vous avez une association bino ba chauffeur, vous avez une association bino mais pourquoi tout le monde a kaka nzela ki mateke deuxième de la République, route deuxième de la République ba bandanga ba kataka. Ils ont vraiment état que papa Saint-Pierre qui mateke. Bon, vraiment ils ont passé. Net tango régie des eaux asala ki musala bandako aba amdana ko buka ba nzela oyo. Na bike ba solo la ki déjà na OVD. Alors, hier, régie des Océans Moussana, comme dit OVD, mon appel c'est pas OVD. OVD débloqué. Si vous ne pouvez pas ça l'anzela, bâti qui a encore gardé moi. Parce que suivi les athées, ceux qui suivaient les alaki, les loboyés, toza boyété, ceux qui suivaient les alaki. Pour les autres, yamouké. Mais tout le monde a pas commis, mais sous bazoko sala, ma communauté belé. Banzele zozame, bisokaka awawa, et c'est qu'il y a mouké bon. Vraiment 6 ans, je dis bien 6 ans. Tout ça kaka boui. Basali misala, baké na bango. Et puis il s'en fout, vraiment il s'en fout. Grâce que ya bateau kaka. Baba tu bazu ya quartier ba boaki ba foulu tout. Foule tondi allez. Honorable ya longoli yango tout ça vraiment coup de chapeau. Coup de chapeau. Merci vraiment coup de chapeau. En tout cas, le conseil a peine bien été. Et là, sur la peine papa. Et mon copain a mon pila et cause a peine malheur minute. Mbote papa. Mbote ba continue. Comment on a? Comment on a M. Bruno? M. Bruno a vendu wapi? M. Bruno a vendu côté ya Kimfuta. Ok. Merci beaucoup na Kimfuta na quartier nini? Déjà na quartier côté ya nani ya Mpanga. Ok, na vandi kuna mais tous na difficulté moko ya makasi ya biso kotoyo banzela eza mabe. Le développement pena vraiment ezate bon tala neti boye
mituka côté na biso moyen que neti ba côté wana toza mituka koma kate lobake moto cher dopo kendeka na moto kuna musukutu ba motard bazoboya mais en tout cas tosengi bakonzi na biso pena vraiment boyo kala biso mawa na banzela pe na ba vie sociale na biso na makamunyo surtout en tout cas tozo souffrir bon tomoni mboka toko kendete parce que oza mboka na biso pena mboka na biso bino bakonzi na biso bino fobo sala pona biso do bino pena fobo sala donc tosengi pena bolimi c'est pas bino bakonzi na biso pena tala tozo souffrir na vie sociale makamunyo surtout tozo souffrir banzela pasi kolea pasi babulo misale zate biso ba jeune to boyi ke to sala bakulu na biso to ba jeune neti bona la para na bana na ndako esengeli keno na misala même misala ezate sikoyo to ke banda ko sala nini to boyi biso to yibaka te mais to lingi keno nzambe asunga biso bino bakonzi bo protéger biso bo soutenir biso pena misala pena ezala to sala ba misala ke to banda keno to mona ka batu bakata biso yo sala biso pasi donc vraiment to sengi pena kimia bambote na bino pe bino bakonzi en tout cas merci pena merci mais tozana mawa pasi mawa to bunda na pena do tozo kokate merci. Merci beaucoup, cher ami internaute. En tout cas, vous s'abonner massivement, pour liker, pour partager, j'aime, commentaire, en tout cas, et pour appeler Malamingi. Tu as qui a, tu l'as dit, full ou n'engage la awa, et ben qu'on se poser voir même bana qui est là si, et puis ma parole est en zinga bazanga ba mauvaise odeur. Alors les lots, tout le monde est bon, full eau et long grâce à ba kondika à topé ba notable, il y a commune à Kimbanseke, ba comment relever la banque libanda. Alors bazanga bon mokano ya kolongo la full eau. Alors on a sur la peine à maman et vous avez la mi mote maman. Bote papa nanga. Comment maman? Comment nanga maman Jackie? Maman Jacques vendu. Maman Jacques fani ngala kimbanseke ya mwana kimbanseke pena ya makila. Ya makila, maman Jacques mwana kimbanseke makila na quartier ni we. Na fani na quartier Mangana. Quartier Mangana. Voilà, maman Jacques to pousse na biso boye parce que mi tu ko ezole kakuna. Malgré nzela ko na pe ban kokoso. Ah ezaka pena fulu na ko ta ku ah te mais ezaka pena fulu. Mais j'ai changé ma Jackie. Oui, place on est zalaka. Na ibi vela place on est zalaki fulu pena ya fulu moyo to leke zate. Tango yozo leke fo ki mapenza oza la pembele po oder mo zalaki awa ya mabe. Sikoyo grâce ya ba député la biso o to fotaki na Kimbanteke papa Gabriel Mboma asali tout afuti mbongo epa ya batu balongoli fulu oyo. Sikoyo yango tozomona te fulu oyo esili tokomi koleka moi muke mais souci na biso ezalika ya nzela souci pele ezali ya nzela babongisa biso nzela bango ba député biso to votaki na Kimbanteke aw batika ka Gabriel Mboma ye moko te bango nyonso batela baloba pote nzela oyo esalama transport ezalama lamu po kende zandu il faut futa ba 10 000 il faut futa ba 12 000 aller retour ça dit toto mona benda passe yango na grâce à Gabriel Mboma abongisi fulu oyo asala be makasi alobela biso pona nzela passe ezali kaka nzela toto seka kaka nzela. Donc nzela vraiment awa na Kimbanteke nzela eza impraticable nzela eza te botambola na difficulté hein toto tamona na difficulté tana ba moto kaka ndenge za wana mutu kezo sukila kaka be awa waka na armée di sali ti cimetière soko kiti awa il faut okene susu tina wenda ngandu ozui Saint-Thérèse ou bien ozui Gambela ou bien ozui Zandu yangwana penza nzela penza tozo sekangala ba konta l'état bakitsa mawana bango na Kimbanteke po basela biso nzela. OK. Bakitsa mawana Kimbanteke po basela bango nzela. Merci maman. Mbote maman. Mbote papa. Comment est maman? Comment est maman Françoise? Maman Françoise, bonne santé. Santé vraiment ezaka moi kimia metela âge. Tolembi makolo elembi makolo passe pona kotambola vraiment tozomona passe comme komsunga na kwaya na nzela oyo na kwaya ka na zwaka passe mais siko makolo koma koswa pona kotambola nzela za passe mituka ezate ba moto wana biso to komi na age to moya ko mataka moto ezate passe vraiment ba konzi oyo ba konzi soki ba yoka kasuki ba yoka te ba yoka ba sala tu ba bongisa biso nzela pona kotambola vraiment passe ezana Kimbanteke loko penza passe makasa Kimbanteke ezali nzela po courant to sepeli to zui mai to sepeli bongo nzela oyo sisaka makamu nyonso babino boza bana Kimbanteke pena ya tongo. Mais pourquoi ils ont baba ninzela bakati bon c'est ça pour la terme c'est qui m'a dit que ba chor ba trop hein
likamba tio reza wana te mbongo bango bapesaka ekokanaka te mbongo ekokanaka te mposo bakokisi bapesi monta oyo bango bapesi bamoni ke bakosala na bametre wana basali batiki mokosi bakozwa me basala gouvernement congolais eza na mbongo ebele basala babongisa mpo bango badepute banani biso totiaki bango mpo na nini basungaka biso bongo sikoyo tala biloko boyi tala pasi nga nasalaka mabutu nakosa 1 mois naleki nzelo te navandaka na ndako malamu natindaka bana mabanga okotambola ndenge nini pasi ezali basala nyonso. Merci beaucoup chef. Nini okobakisa mpo na nzela? Oh, bonjour mon frère. Bonne santé. Ça va, santé bien Watanabe. Ngai komboranga Dieu merci. Navandi na Kimbanseke mais navandi na Kimbanseke naza bien mais en tout moment naza bien te pour dans le sens que développement eza pendate. Na makambo nzela na makambo ya ba jeunesse la population ezoko souffrir de temps en temps donc population ezoko matame jusque là vraiment nanu tozui penza kimiapte botozo mona ndenge makambo ezotambola penza eza nanu penza musika donc tomona ki foule ezaki ebele la tupatoaki awa foule ezaki ebele le tomoni elongwe take mona kimbatio kolo bani bonga na lobby pona soutien nzela en tout cas basale tout babongisa nzela po nzela depuis baya balaka bazomeka kosala me bazokorealize te bazokokisa devoir na bango te donc pour tomoni soutien ya président ou soit député ayaki kosala mwa aide pour la population mais de façon basaleli nzela façon bakundeli fulu oyo eza bien te po l'état ye moko azwa en charge asisa nzela ti ndenge azwaka décision na ye wana po tala kokite kifuta ti s'intéresse mwa nzela moko axe cimetière donc population bamama bazokoka kobima te donc tozosepela te po nzela eza bien te biso tolingi soutien l'état asala nde nzela asisa pour que tozala na objectif ya bien toyeba kobima po axe moko kaka tobimelaka tobimaka axe moko nzela moko kaka po wende wenzando po zwaka nzela moko donc biso nde nzela esila donc na ane o nzela fo basalango. Merci beaucoup à cette fois-ci année oyo fo basala yango vraiment en tout cas bomona ibongo foule ezalaki awa ya kokosala te ezopesa basolo epuis na bana quartier bango moko bane kobwaka biloko ya mabe na foule oyo mais na grâce ya molobeli ya bana ya Tchangu to mpe ya Kimbanseke na kombo ya honorable Gaborien Mboma ye asalaki bongo nyonso tu mpo ke foule oyo elonga papa kobakisa nini bande bandeko baloba mais biso tokobasa bonjour na liboso tokobasaka mpo biso bota mpe ya Kimbanseke na 62 eloko ya liboso mpenza babomela biso kaka place oyo batie awa na colonel Beya barempli biso ti ekutana na foule oyo mpo tomekaka komata cimetière malamu mpe na misala yango mpenza bon so leta azobunga toza mpe na bato ya makasi mpenza oyo na quartier bayekolaki mason baingénieur bazali bakokongola bato ya basangisi bango mpo na kosala banzela oyo eza elo mopamba ke kolandaka bachinois banani songolo yo lingi bana Kimbanseke bango basala nzela même Kimbanseke kaka te kame bana njili kame bana kitambo baforme sikoyo mpenza société ya biso ya bamason mpo bamason baza ebele na kati ya kapitale awa ata na selembao basangisi bango mpenza mpo balandaka makambo ya nzela oyo papa omona mpenza ekozala mpe mbongo moko ya moke mpe misala ekosala rapide. Voilà, merci beaucoup. C'est l'arrivée de l'honorable Gaborien Mboma ici à commune de la Kimbanseke, précisément d'ici qui est à Tchangu. Voilà, il est là devant toute la population. Voilà, donc il est là. Oeza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living vraiment foule oyo bomoni oyo epe tobatebele maladi na milie oyo na dikanise noro de Gaborien Mboma kobe ezalaka financement nde bomoni foule oyo elongwe bandeko mosusu bamoni so mabe mpona ekabeteli foule oyo merci honoro de Gaborien Mboma alapele mona Kimbanseke toyebaki mpona foule oyo bato basengelako bambongo foule oyo nonyoro mezi mbongo na ye ajaige elongo di foule
ezate otemeza temoi misale monani mingi akoloba ezate touti mosika essentiel tokomi mingi akoloba ezate ya koloba ezate mingi akoloba ezate ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumu topesa na nkolo obimisanga voilà awa toza sikoyo na honorable aye kovisite bongo basalle de classe awa na Armée de Sali bozomona bongo baban eza vraiment ya kobeba kosakana kutu te ya bomoni honorable azokota ntina basalle de classe toza bongo na école ya Armée de Sali primaire et puis tokende mpe na secondaire bozomona ye wana honorable Gabriel Mbomba donc aza awa na moko mpe ya bakonzi ya école ya Armée de Sali donc azokoti na kati azovisite bongo salle de classe donc nde baminoka toujours TVZ radio te toujours lisu likolo ya lisu donc voilà et bomoni azosola bongo na bakonzi ya école voilà lui là l'honorable Gabriel Mbomba donc azosala bongo tour voilà biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika touti nini te tomoni na nyonso tosali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing ba when you begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandisi voilà awa sikoyo tozobima libanda ya école primaire ya Armée de Sali alors tozokoma sikoyo vers humanité na école humanité kotala pe ba salle de classe na bango o eza kuna kotala pe ba salle de classe ya humanité avec lui-même l'honorable Gabriel Mbomba donc voilà bana ki mateke bayambiye na ndenge moko pena elongo bani donc voilà kotala voilà awa sikoyo na kate kaka ya kotambola kotala bongo voilà donc explication réparation donc il faut la ligne awa basali robinet moko pona point d'eau awa kaka mbala moko bakorde mai babisa vendula okakoli na sang ekole bon problème ezati ya dossier na kati voilà on aura bien solution pour na mai na kati awa mai vraiment ezalaka te mpona kosunga bongo bana ya école primaire bazalaka na mai te azoli bango solution mbala moko ekozala mpena malamu mingi nde baminoka toujours lisu likola lisu te eza radio te donc toza kaka awa merci biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika awa sikoyo tozwa bongo nzela vers école humanité toujours na Armée de Sali donc tozokoma wana donc voilà quoi voilà merci donc tozokoma wana merci voilà tozokoma sikoyo tozokoma na humanité
honorable atala pe ba situation oyo eza bongo na école humanité. Donc voilà quoi. Voilà. Nous commençons. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kundi malikolo na nyoso po musika to uti nini teto moni na nyoso to sali mekundi mekuli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie so kina kanisi là to kotisko na école toujours Armée d'Isali hein secondaire humanité et to kotisko na kati tozo tala sikoyo Nenga honorable lobby, il faut visiter vraiment bah, ça des classes il y a secondaire et puis na humanité. Merci. Voilà, nous sommes à l'Institut Yanda Mayemba, toujours à Kimbanseke, dans l'école Armée d'Isali. Yanda Mayemba, na ebike ba ve Charlie Wayungu, ba ebi école Oyo. Yanda Mayemba ya Ngoyo. Ah, on est à humanité puis na secondaire. Alors, honorable Ayeko Tala Bongo, bah ça des classes P. Akuta na P, na ba konti na bango, kosola kaka ndenge zalaka. Toujours l'ici de Kola Lissou. Merci. Don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kundi malikolo na nyoso po musika to uti nini teto moni na nyoso to sali mekundi mekuli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bolamu na yo elekilaka ngai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondi mapepo nga nazwa bomo ya seko elekilaka ngai. Pour nous savoir mais sur quoi porter votre visite aujourd'hui à Kimbanteke, mais précisément à l'armée Armée d'Israël. Bon, je peux dire c'est pas la visite parce que je suis natif, né et grandi à Kimbanteke. J'ai grandi ici. C'est lui qui maîtrise bien tous les rouages de Kimbanteke, c'est celui qui est né à Kimbanteke. Kimbanteke, c'est la commune la plus peuplée de la République démocratique du Congo. Nous avons aujourd'hui, si Tchangu a 7 millions d'habitants, Kimbanteke a 3 millions d'habitants. C'est une commune à prendre avec beaucoup de sérieux. Mais si nous avons 3 millions, cela veut dire que nous avons
3000 adultes et puis nous avons des enfants. S'il faut multiplier par 2, on peut dire qu'à Kimbanzeke nous avons plus de 9 millions bouches, 9 millions âmes qui sont à protéger pour le bien de notre pays. Nous sommes venus parce qu'on s'est rendu compte qu'à Kimbanzeke nous avons des sérieux problèmes. Nous avons, Kimbanzeke n'a que 3 routes, mais toutes les 3 routes sont dans un état de délabrement très avancé. Aujourd'hui, nous sommes venus pour le compte de la route axe cimetière. C'est une route qui a commencé déjà avec des problèmes de réhabilitation. Plus de 3 fois, nous avions eu à mettre pression avant que nous ne soyons élus députés. Et aujourd'hui, nous sommes venus comme députés parce qu'il y avait des sérieux problèmes d'abord au niveau de Dokolo. La route était dans un état de défectuosité inacceptable. Nous-mêmes, à travers notre fondation, nous avions eu à mettre des sables. On a compacté la route pour que la route soit praticable. Mais après un certain temps, on avait initié une question orale avec débat adressée au ministre l'ITPR. Chose dite, chose réalisée. On s'est rendu compte que la route avait commencé son image parce qu'il y avait réhabilitation de cette route. Mais la réhabilitation en question n'est pas totale. Donc on a eu à vérifier au niveau du DG de l'OVD, la somme versée c'était à 40%. Alors jusque-là les problèmes se retrouvent au niveau du DG de Foner. Les gens doivent le savoir parce que Foner, je peux dire, c'est l'office qui s'occupe de l'entretien de toutes les routes de la ville de Kinshasa. L'argent se trouve auprès de cette entreprise. Alors nous, en tant qu'élus du peuple, nous sommes là, nous sommes des représentants du peuple. Si ça ne va pas, nous devrons agir. Hier, j'avais déposé une question orale avec débat adressée au DG du Foner. Et je crois que dans 2-3 jours, vous allez voir les retombées. Parce que nous voulons voir que cette route soit réhabilitée de façon correcte. On ne veut pas qu'il y ait seulement des sables ou bien des caillasses, mais nous voulons qu'il y ait un béton, non seulement jusqu'au cimetière, mais nous voulons que la route soit réhabilitée même au niveau du quartier Révolution et Sanga, même jusqu'au quartier qu'on appelle Dibakanga. Et je crois que ça sera possible parce que le gouvernement a des moyens. Parce que sous d'autres ici, en Gili, tout se passe très bien. À Bandal, si vous allez dans d'autres communes, les choses se déroulent comme il faut. Mais ce n'est qu'à Kimbanzeke que moi je me dis, c'est pourquoi parce que peut-être ces gens-là ne circulent pas, ou bien les autorités de façon générale ne circulent pas à l'intérieur de cette commune. Alors je crois que nous sommes venus pour ça et nous allons trouver solution le plus vite que possible. Vous initiez des initiatives éléphantesques au niveau de l'Assemblée nationale concernant la population de Kimbanzeke. Mais c'est comme si ce terrain, la population n'a vraiment pas les informations totales de tout ce que vous faites. Il y a même certaines personnes qui pensent que donc vous ne faites rien à l'Assemblée nationale. Comment avez-vous prévu pour pouvoir vulgariser tout ce que vous faites comme action pour le bien de la population de Kimbanzeke? Les grands faiseurs ne sont pas des grands diseurs, comme on le dit. Je me suis rendu compte qu'il y a trop de charlatans politiques. Ils cherchent à dévier les informations devant la population. Nous maîtrisons bien ce que nous sommes en train de faire. Le rôle d'un député, ce n'est pas de construire les routes. Parce que ce que nous avions fait, des réhabilitations, tout ça, des entretiens, c'est dans le cadre de notre fondation. Nous sommes là pour voter des lois, nous sommes là pour faire pression au gouvernement à travers ce qu'on appelle les contrôles parlementaires. C'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Ma présence va signifier grand chose dans les jours qui viennent. Vous-même, vous allez constater ce qui va se produire. Merci beaucoup, honorable Gaborien Mboma. Mingi vraiment, bana Kimbanzeke, bazo tuna, topé bazo kamwa. Pourquoi banzela misusu na badisi musu bamona babandiango tina suka esili mais pour nika Kimbanzeke vers route deuxième de la République et bandara pe katara mais tandis que bazala balobe na bango yango tolobaka bana Kimbanzeke faut voter bana Kimbanzeke
Est-ce que vous comprenez que Tchangou a 19 députés 19 députés nationaux, nous avons 5 députés provinciaux. Normalement, les députés nationaux, ils ont concerné la route principale. C'est-à-dire, Prince Nabiso, le boulevard Lumumba, ils ont concerné la route secondaire, et la route où il faut les députés provinciaux. Mais je crois qu'avec nos députés provinciaux de Votaki, mais biso comme tu as une vision de façon de vision globale, il y a des choses parce que voter budget à parlement, tout dans la loi des finances, biso de ça là. Yango musana biso ezali que tu as tout le bilango parce que biso doit maîtriser bien. Na kama ba biso ezala tango tozaki biso no bunda combat oya route oyo depuis à l'époque. Naza ba photo na kopesa bino to ça ba marche awa depuis wana naza même député té. Le na komi député ba oh non ba député wana baza ba tu ya biso té. Biso na maîtrise ya route au bien. To yebi ke a dona venir ki mbantse ke so ke na sikama OK na ba venir na biso nyonso yembi OK konembe ya ba Congo lusansu nyonso ngwizani to za na maîtrise ya milieu oyo très bien. Donc Muntu oyo akobongisa Kimbanse kaza mwana oyo abotami aliendi atetindika aliebikedi na Kimbanseke biso totangi na Saint-Louis kuna pe tona ba sérieux problème ba érosion oyo eza à peu près 16 quartiers ya commune na Kimbanseke eza touché na première érosion mais pona awa toyela ki pona nzina na biso ya deuxième république comme na adressa qui déjà question orale avec débat ceux qui ba classer ngo ju ba classer bo za informer bo landango débat on est salama to bengisa DG wana à répondre devant la représentation nationale à ba député na niveau ya parlement et je crois que nzela o eko se dérouler to koyeba to sala contrôle parlementaire to yeba ba budget wana parce que budget ezali et salama déjà ceux qui biso de landeli yango te bako kosa biso to kolandela DG wana après les lois de cette initiative na okenepe na approche individuelle na ndenge ya diplomatie parlementaire to kutana pe na DG wana ya Foner babi misambongo nzela oyebonga parce que dépense bazo dépenser mingi une fois babi sanga mama moko azobeta makolo alembi na nzela kufi quelque part kuna kota commune eza triste batu obaza awa na Kimbanseke tozana batu abwania batu bazana ba qualité ndenge na ndenge esengeli ba vivre à l'aise tozana makambo eza bengi babengi droit na devoir droit na biso doza to vivre comme ba citoyen mais l'état congolais a na devoir ya ko agir à résoudre les problèmes à batu parce que batu nyonso bazana ba boutique awa par-ci par-là eza ba taxe o bazo futa gouvernement congolais be fo aiba ko bongisa banzela na bango pour que ceux qui doivent futa transport muke makamna ezala malamu. Merci beaucoup honorable bana quartier Talanga Itope Sanga baza komi tuna bazo mona bongo na ba quartier misusu le tiliki ezopela parce que le tiliki e benda bongo ba activité belé pona soki pe mulile ezali écraper ba insécurité alors ba tuna ka pona nini bango baza na mulili mais tandis que ba quartier misusu bazo mona bongo le tiliki problème wana na déjà snel na zalaka na ye to bengisa ki même ba député national Tchang to kutana to solo la kinaye j'avais soulevé les problèmes na sanga na sala qui descendre sur place je crois que président jeunesse aza awa to kendaka na bango to moni que cabine transformateur na bango baza un problème manque à transformateur te mais na sanga baza na problème ya ba câble oeko et alimenté et sanga bamima jusque là un tiers kaka ne o ezali alimenté mais je crois que toko solo là na deka et oiseau diriger Tchang pour na trouver solution nango lobby na kotaki 3 questions orales avec débat ya liboso pas ministre ITPR na lobela ika problème moko nabi bambula o ebeti les gens parlent beaucoup plus des inondations c'est salami batu ba koti na bandaku na bango bakimi bandaku 3 jours, 4 jours, 5 jours après, je pense que non. Mais ce qui est érosé salami, batou, ezobouka bandaku. Il y a plusieurs ouvrages qui ont été détruits à cause de l'érosion.
Ce que quartier Esanga. Nazui nabandi ba image tokotsa yango tokolekisa yango quartier Sangeza ya kokufa ozui quartier Révolution o de bengi ki foot à l'époque eza kokufa ba érosion mi banda kwa ba to ba école ba hôpitaux OK na quartier Panga na biso de Nazareth quartier Panga pe eza vraiment ya kobeba ba tu bazolela ba dozo perdre ba vraiment na bango na lobeli yango kate même quartier Billet la ozui Luebo ozui batumona okeiti na ngambu kuna okesokati pont ya maya mokali omona ke quartier Sakombi na koti question wana pour que gouvernement ata système moko ya prise en charge et cause à la direct et côté la makambo etali ba érosion d'abord à travers ministère à ITPR de deux na lobeli par rapport à nzela o ya fourner na expliquer bino de trois na lobela ki na komeli DG ya régie des eaux. D'abord, le premier problème est ali banzele belé, ba quartier belé, eza quartier mais bana maïté. Ba doit vivre ma boulou, d'ailleurs biso moko awa ngana va na billet là. Tonto ka mama boulou awa na sena veni mimbewa. To mela mama boulou, ma esuka na guna na suka e ko maraso be mungu so ko magune. To le beli problème ngana ba luka ke couverture ya mai, couverture hydrique ezala et comme on a plus de 70%. Parce que surtout évaluons on a qui manque la couverture il y a maï et cause en a moins de 15%. La commune à texte dans le bi bataki et si ka oezo produire maï et ça juste en face il y a quartier Sanga na route o ya se comment et c'est si ka oezo produire maï mais quartier Sanga ngoya pembeni nango comment maï ezate yango est prouvé pour nanga na co-juger des jeunes incompétents mais je crois que le service n'est pas aussi basé sur une compétence notoire et je crois que même problème d'électricité moi j'aimerais que le quartier au basé un problème où il y a un transformateur je crois que ce moment on a quoi mingi na tamboli bisika au transformateur est koufi facilement na ko senga pas DG ba pesinga transformateur facilement soit problème on est ali boye bisibiso to ko bako agir le plus vite que possible. Okay. Merci beaucoup ma dernière question honorable en tout cas bana ki mateke bazako mituna ba policiers surtout bazoka bango ya ko sakana kutu te donc bazana insécurité totale awa na commune ki mateke vraiment na 46 quartiers donc bazana insécurité ko sakana kutu non mais pas au kolo bani batu mingi ya Kimbantseke bazo pesa la police neti bangolo bakoni bakonzi eza kozanga boyebi la police rôle na ezali à protéger population biso na yebi tant to koli na bumwana na biso kotambula butu ata 23h police au solo remonter mais le comme biso moko pourquoi terreur wana condition d'aboni policier akimi moko tolingi bozala batu bazala informer sur ma notion au état droit de l'homme. Je crois qu'il y a une ONG moko au ngana financer ba osala ba formation na droit de l'homme na niveau ya côté ya quartier ya Mikondo soki ba initiative na ezali pona biso millier oyo to solo la tokoya na bango ba former batu que soki policier azuyo injustement et si gani ne esenge na yo okende oloba policier ba kokangaye c'est pourquoi to lobby boye soki omoni problème moko ya insécurité bobengi biso bopesi biso ba donner biso doit prêt ya kobenga ba kontina bango soki montango kombone nani eza souciati nini to bengi ba kontina bango soki ba kozo ba remplacer ba monte mosusu et bongo ye avant moi quelques jours na IPKN. Merci beaucoup, merci. Salut mon salut chef. Donc voilà, chers amis internautes, donc Bomoni Binomoko arrivé à honorable Gabriel Mboma Azaki pour la circonscription. Il y a d'ici qui a Tchango Azabongo élu député national. Alors Bomoni Ayaki Awa pour la quota la bongo ba école et puis quota la paix siko wapi alors la bongo matiti mais ndeka na bana bino teveza radio te biso to bandara peto sugara alors kolinga pe moi muke
kosola pena population par rapport ya ne bamoni bongo honorable na bango nde honorable na bango esali bango ndenge nini parce que yena zo bunda pena kuke nzela ki mateke ebonga mbote papa comment nanga dadi papa dadi nenga moni honorable Gabriel Mboma ye kolobela mingi mama nzela totune motuna oyo bino motindaka biso tokota bino ndako na bango alors totuni yango esali bino ndenge nini ya vraiment honorable to sepel no makasi vraiment ozala pour du bon Simbali Bende Simbali Bende na osala biso Simbali Bende na osala pona biso to ko nyoko ma pasi ya pour tel meso mitu na biso les to bien pour honorable na biso oya à gauche à droite aya ta mekate ne ba yibia suka yango yo autour na biso yende mta bloqué ya bloqué bino mo peka bana kimbateke bono ba kena bozaka na balobelité tozali bazoba lelo siko to première primaire tozi un petit égal à deux, tu comprends honorable Nabiso. Les gens honorables sont normales. Ah bon, si on zéro, tout ça, c'est normal. Ok, merci, respect encore. Tout le monde bon. Si mes amis qui m'ont dit que Bakundaka, ne Sarabino, tout le monde là. Si mes amis qui m'ont dit Bakundaka. Papa, quand on se bat beaucoup, on a honorable Kaka. Avec qui m'a raconté Nabiso, nous allons les acteurs que l'on la série passe. À Fongolé, on se voit et d'Arabiso. Ça honorable biso avena moboulou liwa sans yé biso de koufi do yé fois la gaga tel soit chauffeur tel ma papa tel bilamba donyo ma ça honorable donyo ma yende fois là. Merci beaucoup Fumuziana Bakisile Kikololo ouais boni merci na va bien ngolo nzambe to mona tout le ko ya batu batonde vraiment ndenge honorable et sali onene merci mingi bato baso bona sur la télévision honorable Gabriel Mboma kumeza mwana ya Kimbantseke atanga na selui ayoka kiso ya ba mama ya pembeni ya bande kolela na tina ya fulu oyo ezali boso ya armée ya école na armée ya église na liboso ya bamfumu kene liboso mambo fulu moko monene ezalaki awa ba mama balelaki trop bato basi maladi pona fulu oyo même bana classe babene ko ya soute pona fulu ba para bano peksa bana bango pona kotanga na kola armée mais tango message komaki na mato ya honorable Gabriel Mboma kumeza nde esalaki passe makasi nde abimisaki mbongo ebele mbongo kufia pona kolongola fulu oyo nde moni mituka to telema population e bande koleka yango nazo yebisa bana nchangu bana Kimbantseke to votaka 19 députés na nchangu bango nyoso bakima mais ndeko na biso honorable Gabriel Mboma kumeza to salaka na etangu nyoso ayeko sala ngo na quantité ya nini etaka tali société civile na compte ya fondation na FOGEM fondation Gabriel Mboma kumeza yango nazo senga bandeko boso société civile bolingo oyo Gabriel Mboma zala ngo pona population basimbana Kimbantseke kende liboso po de fulu oyo nyoko li batebele basi maladi soki bato bakufaki moyeto yeba ezalité ezalaki source de provenance ya ma maladie fulu oyo ozomona mais lelo mituka comme kotelema ba chauffeur était sengato fulu oyo esali 2 semaines po elongwa mbongo ebimebele honorable Gabriel Mboma kumeza bana nchangu totala tanga maponami te mais Gabriel tangu nde sazaka na biso mikolo uti koleka na uti kotala image na ye na nga momokali auti kotala berosion nyonso esalamaki wana eza esengo lelo nakutani na ye awa etake Kikololo etake Mfumuziana artiste international molobela ba chef coutumier nde na ye awa molobela ba chef coutumier représenté na bango mpona tv ngai nde na valorisaka bango tous les chefs coutumiers ngai nde na valorisaka coutume po culture Congo se kufa bakongole bayeba culture te mais Mfumuziana toujours na banati oyo eza baforce ota liseke oyo eza kani de tozawa mpona honorable Gabriel Mboma mpona bolamu ayosala Mfumuziana Kikololo yeyo. Merci beaucoup. Là, c'était Fumuziana Kikololo. En tout cas, merci à vous, internautes, aussi que téléspectateurs. En tout cas, salut tous ceux qui ont Arménie Salila. Tu vas tuer qui te l'a salué. Fulu Oyo et Zalaki Belé à Kosala. En tout cas, un grand merci à l'internaute. Nous sommes peut-être toujours pour s'abonner, pour partager, pour liker. En tout cas, moi, je vais pas numéro 1, Mouton pour moi, soutenir ma makasi. Tatan Zambé, c'est qui a fait Charlie Wayingu, ya maman. Coco Matatima et les trucs d'affaires aussi. Un grand merci à mon équipe technique, donc on a Sima Caméra, Nazaki Bomona, ingénieur Dioba Salisa. Merci beaucoup, on se retrouve à la prochaine numéro. Bye. Ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga ya motu ya yo pesanga